Tambwana Congolais ozana matoya koyoka ayoka pamba te radio lisolo ezali libaya te ezali kaka ndenge pe bandeko ba Roger Lumbala balelaka ndenge biso nyos tolengaka lisungi pona Congo na biso ekende jusqu'à présent tozali toujours kaka na ya chichi to bandaki na ye tokosuka na ye tozali kokende to simba na loboko po Congo na biso kende liboso mais Roger Lumbala sambwisa no biso ndenge lingi po biso moko tozali bazoba merci. Mutazambona na pesio maloba eboto ndeko touch kuna na pesio maloba me yebaka ka ete raison Alphonse Dodé a komela ki lettre exactement monsieur Pierre Gringoire a kotaki na Assemblée nationale de France et puis akena ko lia musuni kuna voilà pourquoi ba pesa ki exemple ete ngaite mais na village na ngai histoire la chèvre monsieur Segene zaliwana yo lobinini kuna ndeko touch. Merci, nous avons fait une conférence. Vraiment, merci papa, na kota ina mkena retard po ni binaki ta na yobo. Avoko tana radio le solo fo oko manani à l'aise. Mais on a Rolanda na micro ta mayaki na connecté bon na ni moi mkendo bandeko va s'intervenir. Bon, histoire penza monsieur Segene histoire yeno et j'avais là mutu o yebi pour na yebi ke mutu no sa yebi histoire wana donc le na ma classe tu yebi histoire wana donc émission na yo vraiment idée kitoko na ndenge de nous va intervenir na no bali kampenda pour otelemena ya Roger Lumbala pour na bakisa bandeko ndenge balobi Roger Lumbala vraiment aza diabolo ou abena diabolo vraiment bon enfin nous sommes exact fait na biso de papa d'espalobi oui donc si mais tant makambe bandaki ala qui fasse moko on dirait mutu mo alenvuka que tant na pas problème talabo tout ça batama o biso za ba bantu vraiment bantu azakana si aider pour tout ça na posa tout ma place mo place on est qui tout le là Moutou, à tout ça, ma belle, Congo, un étranger, un imposteur, ah, Nabanzi, papa na bison tosh, na roiba moi maloba, tolo bateke tozala bato mawa. Biso ba Congolais tozala bato mitema mabe. Bato ya mawa te, oye boyo kela ki Roger Lumbala mawa. Tango radio lisolo lobaka ke bo soutenir, ba PC zate, bo ordinateur baby, boy na boy. Nde mawa ezalaka na kati na radio lisolo te, ya Roger Lumbala nde muto mawa. Talaba mbongo oya lakisi talaba ndako na babiloko lelo tokoloba muta mawate tolo bande toza mitema mabe DSV tozane na poto lera sala ki radio na ya tuna ki batute Roger Lumbala félicitations il faut ba congolais ndenge wana parce que motema mabe yango elona keloko te ya radio lisolo toko sungate DSV sala ki yango yemoko ya Roger Lumbala sala ki yango tuna ki na diaspora wana vraiment oya Roger Lumbala naza ko féliciter Roger Lumbala parce que loba na yo d'autres pas ont raison qui n'ont pas noté parce que radio lisolo donc je vais là de Chikali et puis on des autres là et puis ça n'a pas problème jamais ça n'a bien na mutela mare ozo ba likamu ki o ayoki o sala ana na mutela o sala nous connaissons pas problème tout le monde qui n'a radio lisolo monki moi discussion et l'état qui au baïga au Kanga pour n'a les mêmes jours le lobo et monsieur Chili comment va venir passer là bas pardon d'où il y a bien formé dans le baba le batté il y a bien formé les gens fiers n'a pas dit que non radio et ce sont des surtout il y a bien nos mais battu sur le yoka va faire quelque chose mais tu n'as pas na yoki de financer quelque chose. Donc c'est ça. Maintenant, on se met à part. On peut qui assume à part, mais papa, on peut se torter. Jamais plus jamais. Alors, pour raison, pour Lumbala, façon, pour la raison, la même que, et ça va être façon la flatterie, où il n'a pas le corbeau et le renard. À la qui s'y pensa, après la messe Seigneur, elle a continué à corbeau et le renard. Donc, il y a une façon de faire ça quand on est biso. Tu as un tanda. Tu as un tanda dans le monde, tu as le droit de faire ça. Quand des répits, moi, il y a des piquets. Quand des alliés. Comment les gens de la biso?
avant likolo te akoma eglatama likolo akita na sete parce que na sa omona vraiment mutumo comme na façon de parler na akoma je battre le nom de ya Cisco voilà bien on le bien comme le ya Cisco vraiment donc le beaucoup mabé il so de la pendant la landi na éducation na se tromper dans la landi comme la façon donc mandat ou ceux qui de 5 ans ont fait l'équipe donc c'est lui à vous appeler de la République on ne peut pas nous aller bon nous toi zoloba na va ina peuple na ina na va do peuple ba fata kingai na petit ce chez moi alors on me bien là na éducation qui église de réveil ni conseiller ceux qui accueillent Simba Soba qui se ne tout passe déjà donc Akeba pour la Okeba c'est la minute de tâche l'équipe pour chaque côté déjà fini à mon manabiso 100% vraiment nous avons na tiki maloba ndiko mususu ba continuer Eboto ndeko tochi ndeko mwa kota ibisa na telefone na kombo ya Claude je pense to pemisa ki omuke parce que kota ki na babrui mais soki ko kota à n'importe quel moment na banza papa mayamba na studio akoyamba yo soki te mama Solange sol de Solange so ange de Kisimbi na banza yepe akokotisa yo kaka ape wana mbuto lo bakisi lisusu mabe mbuta na biso zambwana no bakisi mabe de Kisimbi wana te Sol des ange biso na Kikongo c'est Kisimbi donc Solange ange donc remplacer sol de sol mais tika kaka ndenge wana pamba te mo ya bino wana ezalaka bien te sonaka bien te loba kaka ange soki ndeko telefone akoyiko ya ata jus d'orange na biso akozwaka merci mbuta na biso zambwana moni ke émission na yoko sembla keko émission yo beti otangisi biso tokoli mais eloko kaka nga ezopesa nga kanda o eza ko dépendre na nga omoni biso ba congolais tozalaka mingi motema mabe omoni motema mabe yango moni peke lelo Roger Lumbala komi koyebisa yo zambwana yo ntosh mwana ntomi okito mama mize boza mitema mabe moto soki a échoué po boye baka caractère bato ya ba politicien na biso bayaka na bango na lolenge abana mawa mais ezali genre na bango te omoni ngai nazo ba ku ebele et puis bande ko na biso ba congolais pe ba congolaise soko mekika koloba likambu ya radio mutako kipe yo azate loba kaka Bishop Elise aide tala ndenge bakobenga bakopesa moto solo ye wana mais résultat nango bino moko bo yo kaka mais soko lobi kaka contribution radio li solo ligne yango toloba o mona ta moto te alors congolais lingi bato mabe ba congolais ba lingi ba venturier mais moto aza ko sala musala congolais lingi yete Olimbi si de kana répondre muke na place wana na exemple muke pasteur na biso soki toyambi un autre pasteur visiteur aye atei na église avant akende totiaka mwa mbango moko na pembeni po te bakwa ko pambola ye ki tobengaka enveloppe ya prophète de Dieu l'homme de Dieu après que tosisi ko kongola mbongo wana pasteur na biso ayebisaka toujours ba diacre bazaka en charge ko kongola mbongo ke kata lisusu 10% elingo bato soki pasteur ango bato batiaki $500 $50 et tikale sous ba version sur na compte église yope désormais depuis dans 2012 oyo cotisation nyonso ya qui que ce soit ekoleka na radio lisolo soki esalemi statistique na soki pesami soki ezalaki $1000 pourcentage 15% ou 20% oyo nyonso yoko kata il faut tikala na caisse avant na kene pa mama mise wana na kosala yango lisusu te à part ya président na biso o tozana besoin ya aide na ye nde na koki kosala mais ya ndeko congolais surtout wana
même ya imperium soki kozala 1 million de dollars yo moto koyeba Mutazambwana ekokatama tika na radio lisolo wana ekokatama te ekokende mobimba me bandeko po bazwa lisusu na sala appel de fonds pona bango yaya ngai moko bapesaka te nasalelaka bato pona ni. Alors Roger Lumbala félicitations nga vraiment na kosuka Roger Lumbala félicitations pamba te congolais eloko oyo aza nango abatelaka yango te opesi ba pasteur boni abazali koteya pasteur aza koteya na kati na église me bandimi balingi ko sunga église te kosomba ba instrument te eloko te pasteur alobaka ganga me mukolo motei moko utaki na Kisasa ye mondimi abimisi mbongo ba instrument apesi est-ce que apesi wana ya banzi pasteur wana osepela nango apesi wana pambola ye ba misusu bayena ba chenette banini me bobosani église na bino moko botongi yango te yo banzi soko tongi radio lisolo te ko tonga chaîne à Roger Lumbala bomoni ba résultat. Félicitations à Roger Lumbala ba résultat auto boy chaîne na biso moko évoluer mais to kei ko tonga ye. Félicitations Roger Lumbala comme na voix ya Mobutu et comme isinga ye bola ndaka dini wana soki na lobe l'orgueil précède la chute. Mbuta Zambwana Roger Lumbala zalaka lokola Mobutu aza lokola Mobutu landa bien ngai nazali mwana ya Kinshasa soki na kei kuna poto bakola kisanga eloko te soki obeti nga na beti ngai nazali te biso tozali bana poto ya kala to ya kuna ya Mbuta Zambwana na cadre débat katza okenao ekozala ni les caresses de leur maître ni la peur du loup rien ne les retenait. C'était, paraît-il, des chèvres indépendantes Bamba Bakata Singa voulant à tout prix le grand air et la liberté. Le grand air Yawana. Mais maman Miseko Yebsabiso, le brave M. Segen, qui ne comprenait rien au caractère de ces bêtes, était consterné et il disait c'est fini. Les chèvres s'ennuient chez moi. Je n'en garderai plus une. Maman Miseko Lobinini kuna ona oyayo débat yasuka tozaliko kene na yango. Boto papa Zambwana lelo tolie penza ya motu ya webi ba cuisine tout c'est la raso ki ba lambi jour wana donc epesi ba expérience nyoso ya moto koti na kati donc pas mbozo lion mbozo mona ke non o pene liami lelo béton suka na béton papa Zambwana en tout cas merci papa au moni loko eleki eza pepe sa batu mayele makamuso sala makana vie hein eza pepe sa batu pena mayele. Donc, vous comprendre ce que ba lata ki ba poso ya même ba ki ban koi. Papa Chichi a beaucoup li mwana ya nkoya ye ba kita kanisa ki nyao ba mengi le kwa ba nyao. Hein? Na bo mwana ba mwana na différence ya rapena pena nyao hein. Mais tant osko okola manzaka wana tango ko piquer bo moni ke non manzako eza ya nyao te nyao za na manzaka mais oh manzako eza mususu mino pesa mususu. Ba lakisi vrai face na bango. Siko yo à partir ya wana toza siko mayele na biso bato yo ka batandingi wana ki ayaki kolela e basali ngai be bazoni sibe kaka bato ba ya kolela basala ki kaka bato wana bat bayambie kuna hein ozo comprendre que likambo eza na moi contradiction mona kati wana papa na Zambwana na kati ya ba makambo nete sala mi boye tozo nango siko ndika mayele to bato koleka nzela nini to yokela nani pe to koyamba nani toko lengela nani toko yokela na kati ya makambo nyonso tukoleka awa tomoni te na likambo ya mukie moto aye koya na kati na bino akoti na cuisine na bino amoni plein ndako na bino tout aye kokende sikoy pa ya keyi wana ayebi te na kati aso se rendre compte te ke pa ya keyi exacte ke ne kosala peuple congolais ya kanisi nde kuna ke ngosala peuple congolais pour peuple congolais ta voter qui c'est faux peut-être pas yebina yango pe bien que kuna nda ke ngosala peuple congolais te et pas ya ke ko bebi sa pela nyonso tu ya peuple congolais nde kuna pas ya ki et si ka wana makambe ko beba nyonso te ko lakisa ma polele que awa ezali oyo kanisa kite awa ezali oyo ko kuta awa toza ko sala oyo bana ko critiquer yango na pe oyo ko pesa so maboko
po to sala ngo susu malamu aza kobunga na kati wana peut-être miso zipamaki parce que intérêt oyo alandaki yaki intérêt ya ye moko aye sikoyo nde peut-être aza se rendre compte ya likambo aza nango yango akomi kovimbisa amati mapeka sikoyo alobi ke ye peuple comme atindi ye kuna parce que asa moni vérité eza kuna asa vivre réalité wana parce que moni eloko wana yalaka soko sokekaka premier jour basi bapesi yo bapeka babenga woni barèglement d'ordre intérieur asa moni tout baprésente eloko yango c'est quoi baprésente ke awa tosalaka boye asa yebi nyonso oyo azolakisa wana yali mpo azipa neti miso aza kolinga kose justifier mwa moke ke non ngai ya moto atindi ngai ya peuple congolais mais azobosana ke kuna basalaka peuple congolais te puisque bato wana bazala badéputé depuis ke basalaka peuple congolais jamais lelo nde kobanda babwana kosala peuple congolais eza lokuta bakosala yango te bakosala yango te jamais nazongisima mapapa zambwana. Merci boye tozokena na bandeko bakoti ya sika entre autres ndeko Raimundo na banza Olanda inga place tolobela kete on dirait qu'il y avait 10 chèvres de monsieur Segen dans la montagne azalaka ye moko metawa kenda kuna lolendo ko sauter ko gambarder c'est comme si bazalaki 10 chèvres menzoka nde moko ka yo lobini na bandeko bakei na parlement bazala ba muke mais makelele bazako tia même kutu nombre ba parlementaire ba député et belé ya opposition bazalaki pour toutes ces années batia makelele neti ka la chevrette moko ka te o balobeli awa ete on dirait, on aurait dit qu'il y avait 10 chèvres de M. Segena Lolendo ya konyata na montagne à parlement du peuple. Quelques deux députés seulement à l'IDPS bazavana soy commis mais tala Lolendo. On dirait qu'il y avait 500 députés de l'opposition. Olobini ndeko Raimundo Ndulu. Ya solo bande konanga bino santé sombo te ba ndeko bazola na son direct. Bino sombo te bani. Alors papa Mbuta Zambona, en tout cas chaque jour on a la radio. Mais je pense qu'il y a presque un mois et demi comme ça dans la société. Aujourd'hui, je pense que c'est la deuxième fois. Alors, malgré na kota awa, tout ça, on a des moko, si je me trompe pas, Zalaka. Bon, moi, excuse na bossa ni moi moké, mais je me rappelle ma soule Zalaka ndengeni. Alors, à ce moment, quand on a fait sa opinion nangai. Bon, j'ai dans le message, il va passer à bon, il est un message, il y a DSV à l'obis, en tout cas, touché sur radio. On sait bien que radio, au but, surtout, tout la radio. Mais, il y a un mot, mon conscient qui a fait ça, mon conscient qui a fait ça quelque chose. Bon, de ma part, jusqu'aujourd'hui, non, ça a finalement, on est un centime on a fait ça dans la radio, et pas en bout à DSV pour quand même. Si la micro, il n'y a pas de donner, on a fait ça. Alors, et là, on a continué la minute au plus, c'est touché, mais il papa DSV à lobby. Ben, là, on a papa DSV que, quand on te le baraboye, en tout cas, tout le monde conseil entre bus, on a bus bien à l'écart, et là, comment on a dit, parce que, ben, mais comme sur les, en tout cas, il décourage à capella, moko, au moni. Ben, nous sommes à ma casse, bon, monsieur, tout à fait, sensible à Yamingi, au moni. Alors, monsieur, tout à fait, dans la blague. Monsieur, tout à fait, dans la blague, était, monsieur, tout à fait, dans la blague, monsieur, tout à fait, avant la malobane ko takayete omoni alors dans ce moment que on a opinion ngai ba message les gars en tout cas na part na ngatu na plan na ata mukete puisque biso tozali awa to ebani ata place moko to ebani to yebani mais la plupart to ebani bisoté grâce à Dieu mo ndela sali to sala connaissance en internet alors to kumi santambe mais papa DSV bande ko news ningo za na dia ata mutu moko te na vis-à-vis boy moko te mbali bazana yibango mais la plupart sur 100% peut-être 90% to ebani te. Mais tu es beaucoup dans la radio quand même, il faut que se respecter en cas. Puisque Moutazamo la place au fond de la invité. Place de va vendre le condo qui te va mbouter de l'ébé, mamé belé, tu vas ma fond, il y a un cannabis sauté. Alors, et là, on a aussi mingi d'autres alika respect. Respect et le caliboso, il y a les autres à la bolingo. Que mon n'attend d'autres opinions, en tout cas, besoin en considération. Besoin de que Moutona à côté de la radio pour faire la blague. Puisque tu vois ma cancer aussi là oh t'as la match na yo bis on a porté la match à Bellaport na Braga na Siki yango pona ko ta radio muta de plus opinion na ye musu bandi ko message bazo se plan ngote mutu na za folle za kiol mutu na la bienté mutu na za ceci là donc ça les sont ngingité au moni alors quitte ya makambo ma ngai buta DSV donc na participé na contribution à radio au moni mais en tout cas nous avons la connaissance nango que non un jour papa
lelo te lobi te mais nabi ke radio eza kaka nzamba ko sima ekozala pe to komona na to komona te to kobengana même na téléphone to kosola ne to kosala na po même 1 centime la pombo zo so madame singa moko kaka ya micro omoni en tout cas nzamba ko sunga o ke liboso mais conséquence na senga ke zaka na to se respectane et puis to mi pesa na ba considération plus que bi yo soko lingi muta respecter yo peut respecter baninga donc ezali ndenge na plus que to une place moko alors ça m'étonne que comment muto na zo benga muta liboma ayebi ngaite nga na ebi ete azobenga nga mutaliboma tuke déranger nga maya mingi omoni blague eza na ba blague nango bato moko ba mesana to mesana to kosekana ko mais muto ebi muto te na message ko mokena muto na mutaliboma boye est-ce que ebi muto wana alors en tout cas mbuta za mwanda o limita mapo programme na zolanda na ngayo depuis bande na zalaki na ngai mais en tout cas eloko na koti ma ya pona répondre ndeko na biso papa DSVK ale mbate ezala makasi ko tala par exemple le kalibanda te pour ba en tout cas merci na parole mbuta za mwanda tozali ato Hollande. Merci mbuta ndenge oye me falo attaquer makamba mbuji makamba ntabo nkombo oyo tozali ko lobela ka ikitseki mboko bayaka tu solo ata baza musika ikitsi seketi mbuta za mwana ngala ndio badele bande anda avoko ta programme excuse ngai banda ko ta même bando banda même émission puisque je pense que là ngana za parce que chaque jour avant ba musique tie banda ka musique religieuse si ba programme ye ba répéter bande ti en direct ba nga pesa na salaka eza na balabala na za place boye na za soki wapi na place na ngabu mais l'autre solo ba ikitsi ndoko makambo oyo lobi sikoyo donc na landia mbuta olobi likambo moko kaka mais o déterminer makambo ebele do ba marque ya ba nyoso o te bango na kati kuna omoni do be détails za ebele makambo na lobi oui mais na yo ke yo kan kesa ya baba kimboko kinkombo oyo te donc yo soko tse commentaire kuna te donc ba mbombo na yo ezana ngombombo zimbwa ezana ngo ka za ko yo ga solo ya ba ikitsi mbota sambana muta telefone azali ko telefone a côté biso awa bonsoir Reboto ndeko Zambwana bonsoir ndeko bonsoir ndeko dopambo bandeko tu bonsoir ndeko Zambwana na ine biso omoni Roger Lumbala ba congolais bozo kanga c'est un petit ou benga la petit politicien dans la sorna ndeko Zambwana surtout yo comment data lelo na papier dans la sort ya Roger Lumbala oyebelo ko sala ezali timoto moko asimba kisi siko ekomi dernier jour na ye bazolinga bakate mutu siko azoluka mutu nini na okata mutu ata kutu kolabo boshab atsakanaka na batu ndenge Roger Lumbala azosakana na batu te basheni nyonso ya Kongo wana azoleka azofinga Papa Tshisekedi basheni nyonso ya Kongo Roger Lumbala osalango nana za sima na ye eza likambo opo Papa Tshisekedi apekisi bango bakende kosiege na parlementaire eza faux débat eza na eloko ebombami na nsima loko aza kasayen aza moto ambuji mai bebisi ekende chaîne ya Roger Lumbala wana etumbamaka nango te ezaka scénario basalaki bon mpo basuspendre kaka baimage ya Papa Tshisekedi ndenge ezali koleka boboye abombama même na mbujimai autoloba ngo bapolisier bayibi bare c'est faux eza baje moko wana bapo balanda image ya Papa Tshisekedi ezalaka yembi mais nzambe tokomisaka Dieu il est tout puissant abimisi avant eloko oyo bakanaki basala ya kanambe esimbi te kanambe aza na pouvoir te ezali kanambe azwi pouvoir afani makambo ta mpo ya biloko esalami mais kanambe aza na pouvoir te malasi dimoi positionne eza nzambe Papa Zambwana oyo eza temps seigneur Papa Tshisekedi akodirige Kongo wana na kombo na Yesu Kristo Papa Tshisekedi aza ya nzambe aza na makila na maboko te ayiba mbongo ya mboka te azobunga pour bien-être ya peuple congolais aza propre Papa Tshisekedi alobaka nakosimba mindiki eza bien naboma bato mpo nazwa pouvoir na dirige banani kaba oyo na bomi Roger Lumbala yebi eloko azolela azokende CPI ntango Bosco Taganda akei ntango Bosco Taganda soki akei yeba yango ke kanambe nde akangami
Roger Lumbala Bouma Bato. RCD Nyonso. Plainte na bango ezala na CPI. Ya ba Oberwa, ya Roger Lumbala. RCD Nyonso. Ebambusa Nyonso. Bango Nyonso. Baza kokende. Yango azolela Kanambe afanda na pouvoir. Pour bameka kozala protéger. Mais calcul la bango nyonso Dieu tout puissant administre bango libanda. Bazola la te baza kolela. Bosko pa ganda bondima kite bako teme la bango bo po akende. Et puis akokende. Kanamba zotala mais soki akei di pa kende. Et puis akokende. Toza na ba politicien te. Mais nzambo to sambela tozo buka mabolongo toza kozile, toza kolela. Ah, au moins, il y a besoin d'un pouvoir. Ce cas-là, le tout puissant va vivant. Papa, tu sais qu'il a dirigé Congo. Il faut nous caractériser, on a raison. Papa, tu sais qu'il a une élection, à faire une campagne, mon corps a risqué partout. Dieu tout puissant a protégé, puis a gagné des élections. Et ça, Seigneur. Quand même, Babi Kanambe a protégé ça, c'est bien bon. Mais à ça, le gouvernement dirigé. Azozangani, Azan armée, Azan Ambongo, Azan, soi-disant, soutien. Il y a 5 personnes, la personnalité belge, on doit soutenir les gars. Bon, quand il attaque, il y a un peu Kagame, attendez la félicitation, attendez la réalité. Bon, nous avons déjà saigné, papa, c'était dans un milieu qui était. Nous avons déjà simanaï, bisopé banane, tout ça simanaï. Oh, azobati la ye, azopambola kaye. Nous avons coca-cotin de la canne de félicitations. Exact. Bazo kokate bakanga bazo tala biso moko ba congolais to bunda to zelo kwana. Bolande ba to fana mouvement ite. Bazini ba Soudan mo angolais ba boki bon na mouvement. Na quelques Tanzaniens ba miko samo mouvement mikini ko bata na sasi ba leo. Ba Soudan o tsiki da zelo ba zo l'imperium. Yo na zo banda rébellion na Mbujimai. Quand moko bazo zwa ils ont filmé, ils ont compris. C'est pour cela, ta mère m'a poussé, ta mère a comment les cornes, mais pas tu fais que ce qui a beau, ils sont négociés. C'est bien bon, mais ils savent, ils sont côté pour ça la ligne. Oh, ta mère. Il y a eu des années, peut-être, le lobby, n'a commis opposant. Tu veux pas là-haut, on convainc dans le mototé, et puis ils ont étranger. On est dirigé. Pour ça, oui, Kanambe a dirigé Congo. Parce que papa Nabiso, vieux Nabiso, Laurent Désiré Kabila, a consacré Nabiso que moi nanae. Mais Kamere, on est rendu au Baba. Mais dans un avocat du diable, on est à Nangaï. Bajé de Bébéta. Avocat du diable, on est en sort dans le pays. Nous pouvons connaître la corruption, il y a monde à Congo. À Kokoufwa. Bana ne bakozala modi ezata ya Seigneur. Papa tsiki da déjà kongwana na kombo na Yesu. Roger Lumbala a soutenu. Bonjour na bino moto que Roger Lumbala a soutenu l'unité mo Lumbala na azosala. Mais basuki bazo za film moko match zaki toko. Hier soir la délégation Centre Carter bandé d'ako kitana Congo. Bazo kita semaine au nyonso bango pour beta oya bango o soit disant une européenne à l'obaki mais match ezali ki toko ezali toko botu na Kanambe ponya au sala gouvernement Roger Lumbala bango nyonso bakomi bakoleka bo obiso to soutenir papa Tshisekedi bazo yi bo babi tout finae ba osama kama bazo nya na bango na bango mais Nzambe Azangambe. Bisope, on continue surtout la manifestation makasi, sitting makasi, on continue. Papa c'est dans des jeunes mbokana. Na kombo na iskosi, ndeko zamona, ninge za koloba, mais vita na tikiti bandeko, bakota passe na comme retard na fungu la mort azil ko bisolo. Ndeko de c'est Eboto. Merci beaucoup. Eboto. Nabanza ntaba, ozana besoin omona yete. Mais okoyoka jaki kitsi bazo na yo ekoyoka solo na ya mbuji wana ya nkombo wana ya kivaka wana ikitsi bao nyonso ya opposition bandimi ko kende na parlement ikitsi baloba te
nkefu na bango sekete na bango solo na bango toza deja koyoka yango nani ngo mtu ngabeta nkesi aza koyoka suyi ikitsi ya batu oyo azo maloba mwana tsomi na moni yoka ikitsite donc yo bambombo na yo kuna na moni esala kana ngote deko okito bien alors tokende na parti ya suka oyo ngai na kozwa responsabilité na ngai na maloba na ngai parce que oyo nyonso na lobi ezalaki ya bato ya Alphonse Dodé na komataki eloko moko te na tangelaki bino ete si jamais que tu viens en province na village na biso na Congo, nos mamans, nos ménagers te parleront souvent de la cabro de Moussoussegen qui se battait toute l'année, errer les loups, loulou, et piller loup matin, loulou, la manzer. Oh, le koyo ngai te mnaza kotanga e koma meli bongo na compte oya monsieur Segen. Alors, qu'est-ce que je vais seulement dire par ici? La conclusion, il y a ma communion et outil koleka. Toyeba ete Alphonse Dodé, Victor Hugo, bazalaki na diaspora ko contester, ko challenger, ko provoquer la deuxième révolution française na 17e siècle, 18e siècle na libanda ya pays pona ko lutter contre dictature ya Napoléon, ya roi Louis XIV, Louis XV, bango nyonso wana kobunda na libanda balonga wana parce que makambo ya minene ezali koleka wana. Oui, ba créer académie française o ezali facilité mutu po kota sauf soko okoma makambo etali kaka zonga sima. Natana bango ezali plume. Natana biso ezali ba radio lisolo za komona. Ba radio ndenge na ndenge, ba kombata ba marche ndenge na ndenge. C'était ça leur contribution. Yango mute provoka académie ingeta na bango ki académie française. Ba lemba ki teti kino ba sukisa ki batunete Napoléon. Est-ce que Kabila est plus puissant que Napoléon? Est-ce que Kabila est plus puissant que de Louis XIV, de Louis XIII, Louis XII? Bat bakotsa ki nzala liwa. Ki maître ki suicide ndenge na ndenge. Est-ce que ba monsieur Gringoire oyo ba lekaki ba Alphonse Dodé na makasi? Non, ba tsaki bango na coin na kokoma na kotelemela jusqu'à ce que batu oyo Alphonse Dodé, ba Victor Hugo na bambuta ebele ba Émile Zola oyo botangaka bakoma ki ba parlementaire, bakoma ki ba sénateur na bagada ki ba rôle na académie ingeta na bango, mais rôle mingi basalaki ya kokoma ba parlementaire pour na ko libérer France, et ils ont fait ce travail là. Ba pesa ki traîtrise te ba trahisa ki peuple te ba kamba ki na peuple ba kufa ki avec nini amour patriotique na yebisa ki bino mutunetka Victor Hugo 50 000 francs français na mbongo ne nyonso asala na mita suka avant akufa apesa ki yango na ba pauvre asenga ki ba enterrer na cimetière ba pauvre e bembe na ekumba na corbière ya ba pauvre. C'est ce qui fait que Moutoko Liaka peuple okoyeba ye na tango andimi liwa, na tango andimi ko vivre na conditions difficiles avec les pauvres parce que il est là pour défendre les pauvres. Question tozana ba parlementaire na biso bazako wela ka ba jeep, bazako wela ka ba conditions kitoko na kitoko. Voilà pourquoi ba bimi lokola Apollo contre Paul. Paul a leli na Roma, Apollo mon ami, mon compagnon de lutte. Ozongi na Thessalonique pona mbongo. Limité Zaliko Lela, Roger Lumbala, Jean-Claude Mvwemba, Vital Kamere, Diomi Dongala, bino nyonso bokeina bino na parlement kuna likolo ya mbongo à cause des jeeps. So yipona ko défendre le peuple congolais denge bolobi. Est-ce que boyoki te awa chevrette, blanquette, a lobby ete nako kende kaka avec ba corps nanga memisu na se. Nako tuta ye. Mais abo mangai noki parce que na yebi nangake na kokufa. Est-ce que ba chèvre bazali capable à roboma le loup? Question na zango na mbuta Diomi Ndongala na Roger Lumbala na mbuta Mvwemba bino nyonso. Est-ce que ba corne na bino eko koka konika lu oyo? Judas Iscariote avec 30 sous akanisa kete mbongo wana akobonga
na kosomba mituka na kosala boye akel dama bilanga ya makila na atongaki yango na minute suka comprendre oui ba député nyonso ba comprendre que communauté européenne ba komi sikoko ya kotelemela makambo oyo uti koleka Judas Iscariot ayebaki na teki mwana na Nzambe bozo 30 sura bino ba prêtre ba passer balobeki non ya yo zwa yango yelaki. Oui, la députation nationale divisée en deux camps, la mouvance présidentielle na opposition boza divisé en deux. Ba oya mouvance présidentielle boko yako yebisa bango ba jour OK biso to yoki union internationale, communauté européenne. Na l'opposition congolaise, na le peuple congolais, balingi ba changer match na bango. Est-ce que bozo ba poste na bino na parlement to lingi lisusu te? Ba mouvance présidentielle réponse ba kopesa bino bosi bosine contrat awa na montagne ya biso ba loup. Reste là-bas. Boya et pas Jésus que Judas salaki yango. Est-ce que tu peux me pardonner? Kole satali kaka pesa ki réponse te. Mais yoko mwana Nzambe ozakote biso ke oyaki na mabele oyo oya okufela batu et que pardonner entre vous 7 fois 70 fois. Ngai Judas Iscariot na ye. Jésus Christ de Nazareth, pardonne-moi. Réponse de Jésus pesa ki ataleka na misu. Judas comprend que c'est trop tard. Akenda na montagne wana, montagne de loup. Akenda na place wana, akenda ko se pendre. Bolia mbongo na bino. L'heure arrive, olinga te. Aussi longtemps que la révolution française, ba Victor Hugo, ba Alphonse Dode onga na tangeli bino, bazalaki na diaspora pona koteleme na France. Et que ba longa ki biso pe bana diaspora bisika nyonso tozali aussi longtemps que toza komona mosika tozali koyoba makambo ezali koleka na Congo ezali normal te esali biso soni ti bana 5 ans na poto na États-Unis bazwa kotuna nga yozaka congolais qu'est-ce qui se passe chez vous? Où sont les hommes? Tokolala te bana na biso baza na France na poto na diaspora baza komona bayebi koma bakomi banini ba orphelin bakoya bakotelema mambu kala kaka mena kala mais surtout bambuta nyonso ya bakongo oyo bolobi ete bokoya na bakongo koya kosala su campagne na bino ba élection provinciale tozali kozela bino munzambi ya moyo loba boske kosimba nzete ya lomboloka ntiwa ye kamate boyebi bien bakongo c'est parmi les hommes les plus dociles mais boyoki makambo eza koleka na bakongo boyebi makambo elekaka na 2007 na élection entre mbachi na Nemwa na Nsemi toza na dossier yango makambo yango mambu kala kaka mena kala boyeba yango bolala pongi te set makambo eza koyela bino oyo naza kopesa bino une prophétie de la part de Joachim Zambwana bozwa yango biso nyonso kozala kuna boboma na bino set ku lu akobeta bino kuna chiffre 7 bo surveillant ya liboso la primature boko sala nyonso boya na ba corne na bino po bozwa primature boko zwa yango te parce que les peuples de vous tueront comme des loups oyo balia ki blanquette boko zwa yango te bobosa na te primature le premier ministre boyebe ngo koleka ngai ye muta klasaka ba ministre na ye okoki kozala ministre te soko lekaki na muta primature te ki ya bango moko boko yana bakor na bino la ekosimba te bako kwempa bino toute la nuit lokola la chevrette la blanquette na tango siliko ya maite wa ministre bazwa le ministre portefeuille pe ayaka wana kata kuluna ba ministre ye mutazalaka en charge ya kopona banani ba PDG kaludiako boko zwa eloko moko te parce que les loups sont là plein de sang baza capable ya ko dévorer. Bozako kela nini kuna oza troisième point nazako pesa bino vous perdez votre temps pour rien les chèvres de monsieur Segen bobo sanate ba PDG o basili ko so place na mona sima ministre portefeuille tika na classe le bino te parmi ba ministre il y aura aussi un ministre o les affaires étrangères muntu azaka en charge ya konoe banani ba des ambassadeurs o ba ko représenter mukili ya Congo na bisika ndenge na ndenge
Oh, députation ya opposition kele buzoberi bozali na ona ebite ba classe to éducation civique to politique wapi bokena ko lokota na wapi yango nazo ko ba université za kotangisa kana ba syllabus bokosi biso botanga na poto vous êtes tous les fils à papa yebisanga député nyonso azali kuna na koyebiso tata na yo na taya Mobutu atinda yo na classe na poto oliambongo ya mobutisme yango wana pe na ba relation na ozuli place wana vous êtes tous les fils à papa botika kozonga na Congo bolo ba ete biso peto uta kuna tuzape bana diaspora vous êtes tous des menteurs vous êtes des fils à papa ba kiti na bino za déjà réservé na ki gouverneur boyebi yango ete je ekole kawana majorité akokanga na ba poste et après avoir retenu ces postes na ba élection régionale to provinciale to municipale bako classer pe déjà ba position na bango ya ba gouverneur balingi. Oh, makambo ya soni toyoki ba Kongo bandundu bakomija ko welaka poste ya pamba ya gouverneur intérimaire à quelques mois seulement ngai ba mususu ngana passer la député national je viendrai encore mettre même dans la députation provinciale tokota la bino oui peuple asili ko yoba nani yango bazali ba chef de monsieur Segen liko na mbongo bokei kuna nina ngobolingi na yebisa bino le 7 pona sina pesi bino yango boyebisa nga esika nini bokobetela ba lu oyo soki bozala kama yele vous allez être patient bozela titangu union internationale na ba communauté nyonso ba moni ete ya solo législation est passée ya solo ba légitimer yango mais sikoyo to ya na ka totala opposition pe perdre na ba mouvance kaka bango na bango kaka wapi l'opposition soki bokenda na bino te rapport oya ONU rapport oya Union européenne de sali match na data lelo yo de boza suna montagne wana te de boza ko salaka fête na limité pour dire que voilà nous avions raison de ne pas y aller sagesse ezangi bino simplement parce que l'herbe est là libre il faut gambarder là-bas librement il y a des jeeps là-bas librement mais n'attends bataille na limité qu'est-ce que limité nous donnera. Vous êtes allés là pour de l'argent. Mais tokota la bino bokozala sacrifier na balou. Oui, balou bazali kozela bino. Toute la nuit, chevrette a kanisa kete a réussir. Mais awa, mais c'est Alphonse Dodé Lobby. Oh, pourvu que je tienne jusqu'à l'aube. Tokenika ko menacer ba nous allons vous voir. L'une après l'autre, les étoiles se tenir. Ba étoile na bino baloko kufa malembe ya liboso kufita moyoki rapport ya Union européenne et kokota. Blanquette redouble de coups de cornes, les coups de dents. Yana de loup, les coups de dents. Oyo atili kama seke, Oyo ki makambo este ekomiko toka. Ezali mukila ya Lucifer na tango akombola makina lola mukila na ekombola ki même les étoiles innocentes. Makambo ya Bosco Tangana na est. Pourquoi le gouvernement congolais ne veut pas relâcher Bosco Tangana? Il y a un grand secret caché dedans et kokombola mukila ya bato belé, ba secret ebele zali caché na Congo. Match ezako continuer. Toko yeba mukila wana ya Bosco Tangana. Banana ngo bazaka na sima baliaka na musuni et quel arrangement ezali wana. Fatou na CPI. Une femme qui sait bien que signifie le respect d'une femme. Moi, si on a mon vidéo, il y a ba maman exposée. Dans quelques mois, Alingazo a pouvoir na CPI place au campo, o alia ki musuni na bino ba député, na bino bata Congo, azoko kende. Il y a une femme qui vient dans la CPI. Match ezali kitoko, o yanga conclusion na pesi yangwana, mais bande ko basidi ko loba yango déjà. Mutu nyonso ya opposition akei na députation nationale. Atie Moussa Pine na masoko ya Nkoba. Awa yanga conclusion de sili na koloba lisusu te na ke na 1 minute ya mutu nyonso to bali na mama mise après mama mise mwana nsomi après mwana nsomi papa Raimundu après papa Raimundu ndeko Okito Tosh na mwana muyaka oyo soka kozana makambo ya koloba kuna na gungu akokineko yako yebisa biso oyo akozana na conclusion suka ngai na koloba lisusu te na wana kopesa ka baton. Mama mise de Bruxelles mwana guta na ngai yo pe kuna bebe ekisi kesia boto papa Zambwana yo to suki se miso ki toko posa aussi sango ezate vraiment mais papa la ina lo baboye pas ezali po
ti lelo oyo malgré toza koloba malgré bato mosusu baza se rendre déjà compte ya likambo ndenge ezali mais baza kaka kokende kotia makolo na bango na kati ya libulu papa Zambwana nayebi nde na qualifie eloko wana te eza bozoba te parce soki kaka bayebaka makambo yango te bake kokota kuna toyebi bato bayebaki te bakoti na libulu bayebaki te mais yo ozo oyebi esika ozokende ozalaki na mosika omonaki yo mpo okritikaki eloko wana yo mpo olobaki oyebi bien que oyebi oyo eza kuna piège ya monene eza na kati motambo efandi wana oyebi yango mais okei kaka papa namoni bolingo ya Congo ezozonga nsima amour ya patrie eza kozonga nsima conscience ya kozala congolais ya koluka liberté ya Congo ya koluka ke congolais azongela bosomi na ye conscience wana ezozanga na bato mingi mais alors oyo baza na conscience wana batelema oyo baza na conscience wana abungisa yango te po Congo kokosomba yango na mbongo te moto moko osomba Congo na mbongo aza te yo pe soko teki pe Congo yebaki esuki wana te makambo esuki wana te za ko continuer po bato musu bazali na sima baza ko mona vérité sikeli bazo mona réalité wana balingi Congo et se libérer bazali nanu toto oya telemi pour la bosomi ya Congo a continuer na zone sima papa Zambwana ba mse na yogi sa ikitsite donc nkesa wana bakimboko wana sekete wana koti yote na yo kana ikitsi de Congo na nsome ikitsi Wana mbushi ya katanga to ya mpuse ya bandu. Ikitsi mekani susu. Wana na roshi lumbala. Bonga Jean-Claude merci ndeko na ndengo zongsinga maloba mais bon de toute façon tozomona bango bakei mingi mais omona bamosusu bazozwa profil bas mais kaka Roger Lumbala moto azolinga koya konarge bato mais ekokamusa bato te parce que ye azomema makambo yango lokola gangster bolimbisi sekete ya bantaba ezaka na degré bamosusu a 10 mètres déjà ikitsi peut-être ye eza na odora ya ikitsi ya makasi continue yeah. Donc c'est ça en fait. Donc yango nazoloba nga biye tango biso toza kolela tango biso toza koloba ke mboka eza na pasi bango bazosala lokola ba aventure ye mo bomonaki awa akosaki awa non ye pa akomi opposant alors que toyebi trajectoire na ye azalaki déjà na 1+4 wana azalaki ministre malversation financière soki ayibaki mbongo balongoli ye ote na kokende te ifuna tia mwasi na nga alors que na bamboka mususu na mboka bapoto tomonaka soki basoupçonne kaka ta kosoupçonne apamba ye mutu alobaka ye atanga aza intègre aza boye na boye awa ezalaka so basoupçonne kaka ministre kosoupçonne apamba ye moko mutu akodepose démission mais oyo kuna kutu balongoli ye na balongoli ye alobi te ifo botia mwasi na nga ozomona nde bakumbela kaka makambo yango alors ekokamusa te omona aza kose comporter lokola ndenge tata moko alobaki wana alobi comment voulez-vous que nani bavoyou basala la politique te du moment où la politique baza ko se comporter lokola bavoyou donc c'est un peu de ça quoi il y a ça mais toyebi to souhaiter bango ka bonne chance likambo te bango bazokanzaka bazonyokola biso po image wana ya kokende koseka na kati ya parlement alakisaka biso minu libanda alakisaka ya titi minu libanda mpona koloba na ye ke ozoka motema pasi po yo ozwi te yango wana oza kopekisa biso tokota likambo te mokolo ezali tokotuna ye mais tosouhaite bango kaka bonne chance bakende biso mpe lide na biso eza kocontinue j'espère ke nzambe akoyokela biso ingeta ikitsi ndeko Raimundo epaya ne mwana nsemi so aza kuna kati ya opposition ikitsi oza nkesa kuna ndeko Raimundo kimboko wana muneza kokota yote nesika kavaka kinkombo wana kitsi wana ndeko okito wana ya Martin Fayulu avula antenne
Papa Zambwana, merci à nous, Pessinga Maloba. On a vraiment la salle, on a vraiment, il y a incha. Oh, vraiment, il y a Kota Bata Kivu, kuna. Bon, on a l'ingana lo baboué. Nous avons papa de mon nation na lobby. Bandeko wana pardon, Roger Lumbala, azali mutumora azali conscient. Ndenge ka ko expliquer ki toujours na histoire nga nazonga plutôt na histoire pour na lingi bandeko ba kangelo ko wana pour na sepel na mingi to mona ki monsieur Seigneur aloba ki bien ayebisi bien tabanaye ayebisi yozo linga okende na montagne mais ce qui lou attaque orosala neni mais yazo lobake voilà za na ba corne na ye na mutu donc a ko se défendre avec na linga bandeko ba yebake lou abangaka maseke ya tabate nkoi pendenge moko abangaka maseke ya tabate po mindu na isi fekaka kanga yo soka yo akolia yo suka okozala donc ya kobeba donc eza ndenge moko na bandeko wana pe na kopesa pe conseil na bandeko o bazali na pembeni ya papa Etienne Tshisekedi o peut-être bazali peut-être ba fitir Roger Lumbala na ba idée na bango wana o balé na ngona mutu kote le mapembeni babata manasima papa Etienne Tshisekedi après sima na ngonde bakopela bakende ko régner basala makam na bango moko bazo batala bien ndenge bandeko wana bako finir ngala lo balwa papa mwana so mité ngala ko souhaiter bango bonne chance te tozo espérer pe tozo zela kaka tang bako beta ba mabaku et ko bebela bango tant biso siko toko simba nde après wana nde toko yeba sikoyo comment toko traiter makambango donc eboto pe bonne soirée na bino nyoso bandeko ikitsi ndeko na éviter ce qui est kuna ikitsi okubwaka la nani kuna na sekete kinzima wana bazo koyoka ka solo kuna ya baba parlement kuna ikitsi ndeko touch ikitsi oya na edoboni na ndengwana wana babush donc papa vraiment papa Jean-Bon merci pour une minute sur le alors maintenant c'est bien et puis conseil mais le conseil conseil c'est qui pour abattre donc pendant que le na une 30 secondes dans la communauté internationale a fallu qu'une sala naïe mais une sala a tellement programmé après l'élection a tellement tabazo ba ya bakabila oyo babiso na film bayi qui pose l'histoire est restée l'histoire est Hollande la bango bango moya moto ba biki na à nos jours ils ont le temps époque contemporaine tout ça le temps moderne ils ont l'époque où on était les gars ils ont pas bien du film les caméras on a besoin de besoin de le au-dessus du monde pour aller avant va faire des erreurs ils ont pas limité nous tout va tricher yo contrôler beaucoup ma tricher to ko rambe boki de besoin là ça au monde pour ba monde la très bateau film tous en haut bamuni batumye basala misala bafilme partout tricherie ministérielle d'habilité de vote par-ci par-là yo wanga na reste so ya wanga na le ye belge français le bango un jour comme ça raté ba na Europe ande to vandia ko ça te ndito ba ke ba lingana ba sangana non bata ba problème si problème papa tu sais qu'il a autant le banc habita chez eux Randers Azoni belge, au Parlement belge, et l'obélier. Donc, il y a des gens qui ont tant honte, ils ont tant honte à la télé colonialisme, tout le monde a sauvé, les bateaux, les compagnies, les gens qui sont côté de la Bissau, les gens de l'Europe, les gens partout dans le monde. Et puis, les gens de Tchad, Mamoto Kotisha, partout. Donc, papa, pour nous, quand on a posé le moment, on ne peut pas déchanger déjà. Donc, c'est-à-dire, vraiment, monsieur qui toko, tout ce qui est aussi dans le processus, et bon tombe à la chemin, tout dans lui, sur papa Jean-Bois. Et qui c'est?
ekitsinde ko Raimundo sokoza maloba te oyebisi biso pona monio ikitsina yote sokoza na 1 minute oyiko utilizango pour tozo clôturer juste na juste awa mais soki na yoki te alors ndeko Diana Sulufutu from Wuppertal ikitsi soki na yoki ikitsite sekoza pena maloba te bon nazali awa ndeko ikitsi voilà ici nazali awa nazolanda toujours bon natano benye nazali bino muko kipe nazali na douche mais ndeko yoka bino donc ezali bombo tazamwana na nyonso lobi nyonso lobi ala ndeko nyonso lobi eza malamu mais les choses les seuls c'est na gobeta awa donc ndenge ndeko odo répondre ki mama moko ya Canada na moi que donc tout répondre beaucoup par le silence bango bateyi wana parlement balali bambongo na bango mais bameka kolanda exemple ba papa ba kengo wadondo ba combien d'état bafanda ki na ba place wana lelo ba fina bango ezali ba bambongo na bango mais baza calmete alors bango fa bana ba exemple na bango mais bango ba kei ba kende ka retunde ezalité bana place de papa nous le ki wana déjà occupé donc le seul c'était nga beta ngwa na sisi na ngai boye tozali ka kolanda biso nyos awa ya ona sisi ndenge yo sembe beta suzo inti ya donc suzo inti yango kaka pour ba ke tolandi nyonso c'est pas nyonso lo bame na sisi wana okay Diana Sulufutu vom Wuppertal vielleicht Sie haben keine Frage und Sie haben keine Antwort vielleicht Sie sind eine Ziege tschüss mit Gott grüß Gott Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. C'est vrai. Ndenge ya mboka tango nde avenir ya lobi. Nakobanda kwedeke bango malamu na kokotisa bango kelasi. Mwana soki
sope insouciant suka na ye poli suka na ye mendiant suka na ye moyibi akokoma asase walalela na bisika ekomi lokungu na mboka mawa yo na witlef kiza okoyi kelasi oprefere osengaka misolo na bamwe apres konseka age koleka bamongo ya kokabele bokoma insuffisant yokotangisa bana kelasi lolenge kani biso maboti tosala makasi kozala masunga basela ya mboka mpona jeunesse se l'avenir ya mboka na biso toboyi bepoli toboyi bamada toboyi biyibi toboyi basasa okozala edikasio bayisisa yango ebemaka na nzela ya mabe bapanzisa bokosunga biso po jésus asi asala bakonzi ya mboka soki bosungi bilenge oyo te dans 20-30 ans banani bakokamba ekolo na biso tosala erreur te noki te tokosimba moto ya libela biso mpe diaspora tosengi na bino po alege biso douane mpe batrakaseri po toparticipe na reconstruction